Ceux qui ont eu les contraires dans mon numéro, ils ont un commentaire, au commis les contraires. Attaque Papa Freddy Soabi a expliqué. Tout le monde a libre à expliquer. Que to lingi li sous-souté, na ba bêtise on a to boy. Et Papa Freddy a ébaki que maman Jackie a coupé li mobile. Bato ebele ba ébaki te que maman Jackie a zalaka na mobile ya munde le bébé ka que Freddy Vegas, Jackie Vegas. Maman Jackie ba neto balobine na matanga wana azo yamba téléphone te vi choc et tout papa bana na ye basa yem ta meme na poto basali plus de 35 ans qui 40 ans na poto bon like ba signaler vidéo affaire signaler ba signaler vidéo s'il vous plaît na mona non ba cœur hein ba j'aime toi 244 na mona non ba j'aime maison mata na mona non ba j'aime na ba partage belé na mona nanu bon signaler s'il vous plaît bon edenga ko ya bato nyonso baza pour Papa Freddy tondeni hein Papa Freddy aza bato hein bande ko nga aza nga contre Papa Freddy te na yebi na nga yete na zo ba sujet ye to débattre ngo awa ba like ezate 242 personnes ba like ezate ça c'est quel problème Dan Kankonde le nouveau marié bonjour totonga ki olobo comme fier totonga ki na Benel na Silia et Papa Freddy a yebaki très bien que maman Jackie a coupé les mobile et na chaque one na émotion wana maman Jackie a ko yamba ba téléphone et Papa Freddy a bandé qui ko continuer ko sala ba vidéo wana ezaki ko gêner maman Jackie. Ba yebisi Papa Freddy kata kaka toza pona Freddy te nene ya me ba yebani na Jackie lele na PD bon wanga yebite ba commentaire eza wana nga na loba o ba pesinga te no o ba pesinga te yo pesinga na kotanga pona ko bomba na nga mutu moko te. Maman Jackie a sepela ki tende Papa Freddy a ko sala ba vidéo ya 50 ans disent que mobile na akufi et mon papa Jackie Papa Freddy a ko continuer ko benga maman Jackie a ko yambate maman Jackie a ko yambate pour nani parce que azaki na choc papa bana na ye mobile a sali ya zala akufi donc azaki na imerte et subitement Papa Freddy a commencé à ba vidéo maman Jackie yo sur Papa Freddy ayo le banaye que na sali choix entre yo na banananga vraiment na réfléchir na sali choix na poni banananga na kopona yo te et Papa Freddy a digéré ngo mal que moi c'est au vandi na yo pendant 4 ans na tika ki pédé pour na yo subitement o bisanga ke ndé mobile no akufi que okoza susu nanga ité en tout cas Papa Freddy a digéré ki yango mal. Sœur na biso Karine Mokondi boyebi ba premier azaki nango na Orléans kuna na mboka ya ba afilora la guitare na Papa Duki et Karine azongaki na maboko ya maman na ye et lokola maman Jackie aza parmi ba maman o ba soutenaka Karine maman Jackie Karine a kota la maman Jackie sali ke atika non kuna entendo lozo ngaba maman a toza na biso matanga pe bato bazoya et tout. Deuxième sujet toza nango awa eza likambo ya mutakala ya Karine. Oh bon ok Papa Freddy azoloba ke aza na vidéo wana ngai naza sûr à 100% que Papa Freddy aza na vidéo te mais aza na ba photo. Parce que la photo wana nga pe naza nango na habite soki afilora so ozo nango osalinga signe. Afilora aza nango mutu apesi Papa Freddy ba vidéo wana eza merci à fiston coloqué eza Feli Tigre parce que hier mutu azali ko sala Karine ba chantage tant Karine da bimi anda na soki ozongi te na kobimisa ba vidéo na ya mitakala parce que moi sina mobile tant bazalaka selon Karine denga expliquera nga tangu Karine abimaka na ndako toka liboso tanga zongi je me suis la sala amour na salon épinglé
numéro au bomoni afi Laura azo chawana nde numéro ko bengela un jour mususu bavanda Karine na betela kango avant babeba na oya mibale o ke Feli ya kaka ndeza commence ngo bavanda bango mibale ba coucher na ye subitement amoni Feli abimisi téléphone azo filmer avec ko filmer bozo ba mwinde zaki ya kobomana bon aza mwasi na mobile et après Feli Tigre monaki ke ba mwinda image ezomona na bien te aye ko pelisa mwinda tanga yo pelisa mwinda et Karine 6e sens yaki ko sala aboyi sikoyo o pelisa mwinda nini Feli oh non to ça na biso ka bi non 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 et là on est confirmé makambo confirmé oda et comment obota makambo ebele na vie et ba yaki ko kata makambo wa sabino ngai yani kleti pupa je te salue Yaya Julistine Ipupa na Florette Ipupa ngai na makambo sabino mutakala Karine wana nga naza nango parce que Feli Tigre chantage tout ça Karine si je me trompe pas eza ba 3 semaines banda bandi ko sala chantage oya kena ko bimisa vidéo wana soko zongi te soko sali boye na ko zongi soki boye et puis na ça qui Karine trop c'est trop ce qui lokola atinde longo Freddy. Et comme le roi est comme un point faible, ce qui continue bongo lelo la journal lelo pour esa vidéo mutakala mais atinde qui Freddy en vidéo té atinde la batou alors ça capture moni na capture o eza na bi parti ni atinde li Freddy donc ni solo eza wana yango wana papa Freddy azaki na mwasi bino moko botali ba vidéo nyonso asali et loko est choqué Majaki abi nazaki na problème na Freddy te n'explique ki ka apesa nga temps mobile nanga papa ba nanga pour na pesa Freddy 1000 francs pour mobile wana mutaza ko pesa nga akufi mais Freddy a comme finga maman Jackie que azaki to côté que soka longoli péri ki boko comme on est longi na été asomba kabilo ka ba deuxième main. Et papa Freddy azana nyonga maman Jackie a $10,000. Zi nyonga wana eza ndenge nini? Maman Jackie lesbienne c'est tout. OK. Maman mokonzi, ceux qui ont ba preuve ou oyebi abimana nani, numéro eza wana o expliquer biso, ou soit na commentaire o meki ko limbo le biso. Karine abuse ngai nene ndé dazo yebisa bino boye mokile koti matata nazana ngo. Nga nazana ngo nazo me ko benga Karine na numéro oyo soki déjà si live na ye akokota parce que lelo na yebisi chantage eleki oui Majaki on a esbino Majaki azaki na mobali azaki na likangu wana azaka lokola PD ya Majaki amemelaka Majaki saki ndenge ebaluka et comment que ba bim ensemble ba coucher ensemble moi je qui mokabi a comprendre te parce que papa Freddy azaki pete ba PD o ba ta bilamba ba mibalité azaki ba PD oyo ayata ba bilamba ba ba c'est preuve une photo né on a ya mariage né tout le monde ba PD muso fali mariage malati veste mais papa Freddy alataka robe voile quand Laura zozongisa nazomeka kobenga soki Karine ayambite nazomeka kobenga afi Laura makamba baka otokoti sanga parce que azaki na live na ye moko pe soki déjà si live na ye akoyamba po ngai na ye bisi lelo. Pour déjà tant que papa Freddy a lobby que dans la photo il y a hôtel et ça qui déjà dans hôtel dans hôtel déjà c'est faux vidéo on a bisonnion sur tous ango ba photo on ça coûte vidéo parce que azoti ndango aosa là-bas azo screamer ba photo ya ko screamer na vidéo non Feli Tigre mutazo salango parce que conscience ya Karine et yebi que ba sala ki yango na Feli Tigre. Et problème est-ce que ceux qui moi sina mobile bakabwani est-ce qu'il faut ka ba fingana
Oh, Karina, Afi, bon, Yambati, bon, qui mani. Allô, Afi Laura? Allô, fils. Tous en direct, hein? Nzambe, téléphone au pesa ma bemo. Na habite so boyo ka Afi Laura bolobi, pour téléphone au pe déconner mort. Nani, Afi Laura? nayebi te soki yo mpe oyokaki deja likambo ya foto oyo papa Fredi azoloba aza nango ya Karine ya Mutakala wanda mabiala sikoyo ndeti Karine tosoli na lelo nga nayebi seke soki batindi te ye moko atinda mpo chantage esila. Ah mais kek bafoto wana eza ya lelo te ça date si on compte le temps lelo ça remonte à 2 mois passé eza bafoto akala eza mpe bafoto te ke Karine azalaki mwasi ya ndumba na hotel non eza ke movanda ndako moko na mobali mais ça peut arriver et tomona yango mabe neti nga lelo photo video soki ebimi ya mabe eza ke naza na hotel naza na mobali mosusu mais comme naza na mobali mosusu te naza na mobali oyo nazala nde na ndako donc je ne vois pas que en quoi naza ndumba non eza mobali na nga juste ka peut-être que ezalaki fantasme na bango mibale mais eza bavideo ya kala bafoto ya kala. Non, Afi Laura nga kutu Karine abetelanga yango avant bima na ndako ebe ezalaka fantasme te ayebaka te ke Feli azofilme au comprendre après un moment ntango Feli apelisi mwinda nde ayo comprendre ke Feli azofilme ye nde abetelanga yango vraiment nozoloba au nom de Dieu avant abima na ndako wana ye ayebaka te ke Feli azofilme. Et puis à un moment, Feli a appelé si Munda. N'a Monique, mon téléphone peut se filmer. N'a dit c'est pourquoi se filmer là. N'a dit non ça fait rien, c'est juste pour te regarder. A dit non. Des vidéos et kataka. Mais on a franchement chantage en gros c'est de trop. Mais na évité là dernièrement on a mis le bilan qui on a les pinzana bien papa Feli. Naïba, pourquoi si vous abonnez si ma pour abonner ça abonner déco votre niveau que pour aller pour ça n'y peut monter au moins est-ce que là c'est pas bon car c'est sûr que dans la vidéo en haut si vous êtes à 20 minutes elle est dans le théâtre à poster caca ah oh il y a ces capés les anangote libé la Karine bima na YouTube on a ta sur la comme journaliste était la comme journaliste na boti libé ya sika pe ezala ta pe chirurgie te ka auto yebi wana nezara mutu mwindu ezaka bongo. Ok. Pona papa Fredi Vegas nda osala ba vidéo ya kofinga ma Jackie conseil nyoko pesa est-ce que soki mwasi na mobali baboyani fo boko makala tina ba niveau so bozaki na ba intimité moko bobimisango ti boko makala tina ba niveau ya kofinga na ba réseaux sociaux. Moi j'ai compris, non, condamné était en sa dépression. La relation on s'attendre à ce qu'il y ait la relation, moi, il y a au côté de corps, âme, esprit. C'est qu'on peut faire une relation en sa dépression. Dépression, Karine Salango, dépression, donc Frédéric Azur, est-ce que dépression, c'est ce qu'on appelle. Donc, à s'attendre que il lâché, il y a un petit qui peut dire, ça passe. Parce que moi, c'est mon bâtiment qui peut aller à lâcher au bon. On est tout dans la zone de la sous talent. La zone de la sous passe. Vous comprendrez, on comprend. Franchement, la tête va direct, on comprend. On a pas besoin de la sous talent. Ça sous mon corps. À voir comme un homme. C'est comme un sous femme et homme. Et si matin, il y a une dépression. Tu vois, Jackie. Comprends-moi, quand sali et un choc. Pour une attique robe, à la type pantalon, après petite explication, ce que l'explication de PC pour avoir la robe, toi, ta soutane. Pour compliquer la vie. Même si c'est Jackie. Ok, bon partager, oui. Parce que ceux qui m'ont dit direct, mingia, papa Fredi Azoloba, que naza na vidéo na eza ngai nini ande na Sabino boy naza nango ceux qui bolandi même na direct mon papa Fredi Aloba ki abi na kolongola kaka mobali parce que eza na elongi ya Feli na nzoto ya Feli pe eza parce que Feli atindi yake ngoma batu liboso pona ba menace boy bisa yeso ka zongi awa te nako publier ba vidéo na et puis nga nene
naza na audio o natindela Feli nayebisa nga bi Feli tika bisoko na côté là na modèle nyonso na défendant na modèle nyonso soki lelo msusu ba chinois Karine balingaka ngai te parce que nazalaki wana ko soutenir yo mais tango lakisi ke oza penza trop gamin noka pe ko accepter ngo kaka te soko ko bimisa et ça coûte na sona même na bayana e te ya mibale te papa la patronne te omoni YouTube mutayaka ko bibimisa nini la patronne menga na ba audio onga nene ya natindela Feli ton Feli po Feli asalaki dépression tant azotinda ba menace que soko zoni na ndako te Feli ne so pour l'instant non le vrai Feli aloba na kasus na bandeko na été to bandeko na mtu bayaka ko sunga Karine azwa biloko na ye asilike la bango ke bango to panza libala na ye likambo ekoma makambo na zolo belango mingi mwasi na mobali surtout tocheka na tiji ya mwasi na mobali boyebani ba intimité boyebani ba nzoto est-ce que ceux qui boboyani po boyana na réseaux sociaux donc maman Jackie aza maman mukolo papa Freddy aza papa mukolo maman Jackie aza papa mukolo papa Jackie aza maman mukolo soki na la relation na bango mwasi azaki femme et homme mobali pas azaki femme et homme wala azaki ba secret ya couple na bango et biso oto na tina te problème ekomi mabe bato bakokoma kobangana na mokili confiance ekosila parce que ekomi ke bozana mutu mais au moins mutu mususu atielo déjà azo finir déjà ce qui peut audio bona mutu na ceux qui déjà basi na mobali to comme ozanga na confiance parce que meilleur ami ya mutu ya mwasi faza mobali na ye meilleur ami ya mobali faza mwasi na ye ma Jackie aweli kozonga mutu pona héritage atika makelele Fanny Rose ma Jackie bana na eba vandisaki ye au moins makamse comme la biso na kini et comme la biso na mokili odo ebate bilo mso za ba délivrance poso ki ezaki pona bongo Freddy alinga sale anga po ya Freddy te po héritage donc ebenge bali yango na Freddy po da bali yango na Freddy depuis kalati Bongo bali yango na Freddy 25 000 o adef qui Freddy ezaka na compte mbongo wana ti bali yango bango mibale donc ce que ezaki pona héritage anga boya Freddy te et Freddy eloko esali ezaka moi si bomesana komona na chaque jour na rejoindre afi ndauti koloba tout à l'heure moi si bomona na chaque jour bobenga na chaque jour bokenda ko sa ba vidéo ya kobina et moi si azaki na se ole la mobali na ye papa ya bana na ye numéro eza wana na fongoli téléphone pona batu nyonso oyo bakolinga kobenga ko participer koloba soki eza bien to mabe acte o ma Jackie asali ya koboya Freddy po ma Jackie alobi ndenge esalaka ke bakoma na Freddy na mbetu ye moko akomprena te et ami moni souple amoni loko eza délivrance ya vie na ye chasan dongala yo amoni loko délivrance ya vie na ye eloko ezosala ye pasi bon pasi te ye moko azomilobela est-ce que moto onga nasali na ye 4 ans azofinga nga na raison nini ayebaki ke naza femme mariée eke ate ke nakufani mobali moko mosusu te mobali oyo ayebaki ke mobali na nga tosali plus de 30 ans ye wana akufi ata 40 jours apamba nalela mobali na nga nalela mobali na nga te eseka aza mutu mabe po eza mobali oyo akomisanga mama afi ya bala légalement libala ezalaka mariage coutumier PD
ngana eza discrimination te parce que tout le monde dans la vie aza na choix na ye etant nazali babongo eza explication oyo moi jaki apesi nga na expliquer ndenge nini esalaki ke yebana na Freddy Vegas. Freddy Vegas azalaka lokola mukala ya maman Jackie lokola pede na biso toyebi ke base mindele mingi batambolaka na bapede na bango e asutuka pede bakoma na ye na mbetu ke pede pakoma mobali na ye ye moko ebisenga oyebi ete landata elobeli ne omona ke alobaka lokola mwana mwasi asalaka pa ba geste ya ma copine. Donc c'est ça. Et le numéro est zawana na ba commentaire peut-être na kokotanga chachan là lobininya là. S'il vous plaît, awa to ya rapona ko finga te. Boyebi bien principe ya page oyo na lingaka ma finga te. Il faut garder la valeur na biso likambo eza to débattre yango to sololi yango mais sans ba insulte. Ça ba insulte. Et oh zo finga afi a salini afi a lobi likambo nini afi aza française afi aza na mwana na ye afi aza na mobali na ye il faut akini akanga bino photo mariage na ye soki afi babala ete me mobali muta mema epoto avant de ndako mona mobali yebi kombele bato ba lukata ke mobali moko tia atachi. Bon, numéro ezawana bobenga tendeni bokoma ka kuna bobenga tendenge nini parce que yo nene ya zela okomona ndenge tokosala yo osanga nini eloko te yo moyebi ngai naza ni pour ni contre naza contre papa Freddy te naza pour maman Jackie te nalobaki mutu nyonso kopesa nga sujet oh il faut na débattre yango nakoya na ko débattre pona yango et nakozala neutre koto A eza tokotia A koto B eza tokotia B mais nene ya bande na explication ya toloba bosolo explication leki mulai mibali nyonso oyo bakoma bapede misusu bazalaka na misala mabe misusu eza kaka loyenge oui botika neneya oui naza neutre vraiment j'ai les news bonjour neneya bande explication eza affaire maman Jackie na papa Freddy Vegas nde papa Freddy Vegas azosala ba vidéo ya kofinga maman Jackie po kaka maman Jackie ayebisaki eke mobali na ye akufi ye il faut alela mobali na ye papa ya bana na ye moto amema ye poto moto akomisa ye madame il faut alela ye et pe papa Freddy aza na nyongo ya maman Jackie ya $10,000 asengi na maman asengi na papa Freddy azongisela ye $10,000 na ye lokola papa Freddy amemaki makambo nyonso na réseaux sociaux et azalaki na nyongo ne ya $25,000 ayebisi nga na souligner place oyo $25,000 wana ezalaki teke oyo akalculeki mbongo azasombela babillet mbongo azasombela bana ne ba iPhone non adefisa $25,000 ya cash po papa Freddy akomaki na ba difficulté ya ndako oyo mobali po papa Freddy mpe aza mwana mwasi quelque part abalaka mundele abalaka ye alata robe à voile papa Freddy akomaka na ba difficulté ba impôt ba taxe no bifi apoto ndezaka ndeto yokaka biso tokoma te papa Freddy tanga mundele abalaka ye mundele tanga kufi atikela papa Freddy ndako et papa Freddy akoka kofuta sous ba taxe te ba mai ba courant et ça qui le quoi $25,000 il fallait que te kanda kuana pour récupérer tambongo ndambu il fallait que ce soit afuta banyongo nde maman Jackie a defisaka $25,000 afuta nga teki ndaku afuzongiteli maman Jackie $15,000 atikali na nyongo ya maman Jackie à $10,000 alali
sikoyo maman Jackie azosenga na papa Freddy lokola amemaki makambo sur les réseaux sociaux bamuto abengi awa toyamba na muto abenga. Allô? Allez, Néné, bonjour ma chérie. Bonjour maman. Oui, moi na obenga pona loba. Ceux qui vraiment Feli azana mutata la Karine a porté plainte. Ba dasa ya kofi olomide, ba porté plainte na Paris, ba zaki na papier. Te. Ah, kofi asamba te? Asamba. Aha. Donc amega kutu te parce que Karine a comme na assistante sociale awa na poto. Awa na poto moi ça la valeur pour les camobales. Asa na papier te, asambwe déjà. Awa la loi pas féminine to côté les matiko na association ba femme awa. Donc awa en Europe, a baby na yeso ka mika ko bimisa mutakala ya Karine. Feli a baby parce que ba féministe ba côté les association ba européenne, ba association des aides, c'est que je dis association moi pour la femme. Eh, non Feli a baby. Feli a baby na ye. Oui, mais ba association za awa pour la femme, pour la féministe, pour la ba association tonda ba association ba za awa. Ce que ka meki na ye Freddy wana, na ye Feli. Toko porter bango plainte. Eh, ba komona ya bango. Kali ko ko za mukara na sima. Ba ke na mo ka bongo, ba bimisa ko mutakala mo bien. Eza vraiment vrai cop. Ba bimisa ngo. Ok. Merci beaucoup. De Dieu. Pona mama Jackie na mama na Freddy wana eza makamu na bango eza dépression mobile azomona amoni ndenge akanisi kutoa eko makamba Karine aza kuna te ye moko Karine alobaki na live na que papa Freddy wana soki basali na mama Jackie babande kobonde mama Jackie abande kobonde la etango amoni to mama Jackie azobonde le chute apete ba plomb c'est tout à fait normal eza nango makambo ekomela bato apete ba plomb. Okay. Mais si quand il faut que la moutou va problème pas moutou ça cause à Karine. Papa on a pété ma plomb naï. Faut comprendre dans Congo. Ah ok, merci beaucoup. M'appelle monsieur Sezokotawa. Allô? Allô, bonjour Néné. Bonjour Jessica. Il faut en direct. Ouais, on est en direct. Nga lingina lo baboye. Marambal mabala batu bakota te mais quand ça devient trop il faut qu'on intervenir pour lobby moko na bango cause un problème et ils là sur muninga par exemple nga lingina lo baboy Karine ye atika ye ba publier loko aye Feli alinga publier muninga batika ye atika ye publier a moi si kitoko tulate akokufa bete loko ya Monique o ya moni en sala yango wana il faut publier muninga o ya moni ya bien yango wana ko sala ya ko remercier muninga yango wana ko sa publication ko bando sa ba chantage atika ya publier parce qu'on soit publier na sima nango ozwani l'autre moi je préfère atika na ye donc asana takuna te ya publier au kufa na été anika mutu otika ne peka mutu ye moko so azama yele lobi na logo kuna conscience na ye ote c'est pas normal hein. C'est normal, ok. La souki si na nka bongo. Ok, merci beaucoup. Bato bazotu là a filma ndenge nini. Nazo Sabino ngana yebi histoire oyo même ya avant bakabwana. A filma eboyi. Mobali azalaki te, moi azalaki na ndako. Moi azalaki na ndako, amoni mobali ye kandi zaka mobali ye bovandi pou bazé bazovanda bango mibale bazé na mwana te alors que bakosa makambo na bango na salon na cuisine na chambre partout côté bango pour se sentir à l'aise. Babandi pe monde ezaki obomana na kaka na TV. Babandi pe kosala makambo na bango. À un moment Karine amoni Feli appeli Simwinda. Tant Feli appeli Simwinda a moni téléphone et filmé. Nde Karine a longwe a tindiki Feli. Après, vous dites, oh, filmer, pourquoi? Il dit, oh non, rien, c'est juste que pour ça, je suis dans un déplacement. Natala, comment il a dit, à outil qui chasse, tant à zone poto. Allô? Allô? Oui, allô? On va en direct. Oui, nous sommes en direct.
Bon, Néné, on a intervenir à mon sujet concernant Karine. Parce que dans autant dans les commentaires, non, Karine a emporté plainte ni danseuse à profit parce que va boire un gunda. Mais Karine aussi boire un gunda. C'est parce que éviter Karine pas boire un gunda. Dans la Belgique, elle soit régée ou pas, dossier n'a ses quotas déjà dans l'État. Donc, elle a le droit à reporter plainte. Elle a le droit à porter plainte parce que ceux qui ont dans le dossier dans ces côtés, on doit régler ou pas, dossier c'est compte dans l'État, ça y est bio. Karine est déjà enregistrée en Belgique. Donc, elle a le droit de porter plainte et pas Freddy. Freddy, bon, elle a une loi. Pourquoi je publie en côté? Banda Lobaki, pourquoi publier? Parce que ndenge azana ayebi loi aume na poto do soki Freddy pe yeba ki loi tel ngala publier pourquoi publier yango te si vraiment il est un homme bon sauf quand on ka moi c'est le cas biso nyo surtout yango peut publier yango te c'est ça aussi ozo mona ba doit tika ba n'importe quoi et en plus ba doit commenter makambo wana je pense que ça bateau bazaka na Afrique parce que muto na poto ayebi loi ya poto aume na poto à comprendre que Karine a le droit à porter plainte elle a le droit parce que ça nidité na et en plus Karine Banga n'a été, elle est trop belle, elle a un bien, tout le monde a une forme et surtout. Hérité Watanabe, va publier, est-ce qu'attends la raté? Attends pour la raté. Hein? Ba muto kutu oh na li papi mboma ba publier attends pour la raté, a bala kutu pété, a ça la émission té, ya Karine ya kutu ya Karine sur ba publier ngwa et robé de sur mi balé belé kutu koleka, a publier na. Tous tout la Karine Tolingake mingi ata ba publier et au sale logo te et changer elle est une très belle femme à otika la moi c'est tout. OK, merci beaucoup. Ça, Néné. OK, merci beaucoup madame. Donc c'est ça. Likambuya Néné ya pe olobaka na pe mabo eze lobeli nanga nzamba salanga bongo non sa ndeni. Eze lobeli nanga na ko forcer te. Allô? Oui, Néné. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, dans en direct. Oui, en direct. Oui. Nazolandaka mambozoloba wana mpona nani mpona Feli. Mais soki eza ke nga akanisa ekuta azofilme yo soit mwasi aza na ndako azosokola to aza ye moko nde ofilme oluka opiblie. Mais soki eza kaka ke ye Feli nde moto azalaki likolo ya ye Karine si bango mibale baobimaka na écran eza kaka buzoba na ye moko pete ntango yo olingi opiblie mongaka mwa bato mosusu koma basala babiloko ya boye parce que yo ozoluka ofilme moninga mpo opiblie pendant ke bino mibale bozalaki mitakala bozalaki en action ntango obwakisi biso nyonso tolingi tomona mpe ata ya Feli yango mpe oui, pour ceux qui ont publié que pour s'embouissa Karine, le quoi ya Karine bakomona biso pe to lui to mona pe ya Feli. Pourtant msu semso Karine le quoi lingaka couvrir mibali na etom su ya Feli yango pe ndenga kumisela yango eza nango pe bongo te to mona ngo kaka. OK. To mona to peze pe nan, to msu pe zaka nango pe bongo te. Poko zana paquet msu kuna pe ekipara nango paquet to sans paquet te to mona pe nan. OK. Merci. Oh, mais kana lo bango. Yepe Karine Touronde azwande mayele. Azwa mayele. OK. Merci beaucoup. Donc eza bongo. Makam na so sabilo neti ya vidéo. Nga moko numéro inconnu etindela nga photo wana. Ya capture. Oui, Karine a betela nga lisolo parce que a trouvé kango déjà clarté. A betela nga lisolo jour scène salami. Après quelques heures, abetela kanga lisolo yango. Mais après tant baboyani, Karine pas zongi na ye déjà nga moko numéro moko on a yebité etindelanga photo ya bongo. Na sexe ya o liboso photo liboso batindelanga bakataka elongi ya ndeko mobali batikaka sexe na ye. On a tenu dans Karine, un numéro, Karine, numéro, Karine, pas un numéro, même numéro, Karine va tenir 4 photos, on va tenir 2 photos. Donc, Eza Bongo, Eza Kenazo, Eza Likambu, on a Esalama et Leka. Et Freddy Vegas, Azalaka te, Ayebaki Makambu, Oyo te. Si Alie Bayango, Allo Bayango, parce que
eza likambo ya lokuta te parce que tant makambo wana esalamaki Freddy Vegas azalaka te. Donc en fait c'est ça. Est-ce que ceux qui moi sina mobali boza lisusu ensemble te ba bon moment wana nyonso ekendaka wat bongo mutu aza nango alobi akopublier basala nini bapekisa to pekisa nalobi eza te ke eza première fois mutu alobake bakopublier yango non ba message ya ba numéro inconnu eyaka ngai oyo nazoloba na bino oyo. Allô? Bonjour chérie. Nzambeleki mulai nza papa Freddy Vegas azofinga maman Jackie. Donc papa Freddy Vegas azofinga maman Jackie pour maman Jackie mobile na ye akufaki et que ye lokwa azaki makangu na ye akokaki ko digérer te que maman Jackie que papa Feli atindeli Freddy ba vidéo pour Karine a remarqué qu'un jour moko que papa Freddy azo filmé tant ba ça la amour a remarqué qu'ango abetela ngo le même jour. Et après ton Karine a bimi na ndaku na Feli a sepela katende Karine a bimi saka biloko na ndaku na ye maramazo loba eza sur ngai nazana ba message o ba discussion o na sala na papa Feli. Et asikela même bandeko na ye ba gradi ba yanga bango asikela bango parce que bango ba edaka Karine abimisa biloko na ye ke bango mdo panza libala na ye nde akoma kosala Karine chantage na vidéo wana o afilmaka Karine ya mutakala akoma kotina ba message na ba numéro anonyme ke na ba osala ba photo ngo ba ka vidéo ba capture hein so ils a bien té so ils a bien tendeni est-ce que tu as vu que ba filma ozaka na mwasi mo na mwasi ba vidéo pesa ozaka na mwasi mo na mwasi oyebi ke yo ba vidéo ezali mpona oza koza pa ndenge oza akati ozaka na mwasi moko boye avolinga Karine na mwasi ntango mpe bokwani na Karine ntango oyo makambo ebimaki ntango Karine azalaki pa asi obana mpe kozonga mpe ozongela mwasi wana estce oyebi ke bavideo mpe ezali mpo mwasi wana bafanda mpe na ndako wana saso badesime bavideo mpe eza papa kwaka kaka soko bwaki mabe mpe eza te mpo Karine mopenda Karine bato baluka bamonolo na nkuna te biso sitopibie na biso bwaka me yebaka yango to wana mboka noir ata mutu mokande ebeba ana drogue porter plainte mutu kuta osala azosala kuta le noir bayebi bakangi ye akepaki porter plainte parce que ezalaki mosala na ye azomérite na salaire bongo yo kasike so mokande si desaini so mokande sili déjà France aza na Belgique aza déjà reconnu parce que abwaka ngunda kuna poni mibali bania oyo baza boyeko na mpe Freddy yo oza mosutu mosutu lokwa mpena mosutu bakata te ale yo sikoyo ngokotala makambo oyo Freddy yo soki Freddy Vegas ntango mutu mobali ataka rouge lèvre ya nene ya babwaka kaka so babwaki eya mpe ya sika te libele na ya tomona mopende alakisa yango eya nyonso babwaka mobali asaka bongo aza yuma foto pere ciao. Ok, ciao. Donc eza bongo parce que na makambo ba vidéo eloko esui maman Jackie yezo lekela ke Freddy azofingele nini po Freddy afingi alobi ke moi c'est ba chirurgie moi ça salisa mabele asalisa akata libumu mais ndeti nga lele ya boy so na sisi obota na kokata libumu na kokata mabele ndeti mabele kutu na kokata ça po esala mapeka pasi parce mabele minene bayebi so longo lisusu esala mukongo pasi mapeka pasi siko nazokoka susu te donc ngai nene soki na sisi kobota na kokatisa libumu na kokatisa mabele abi me ye Freddy azofinga nganga na katisi mabele me ye kutu mwana mobali asalisa masoko ye mwana mobali nga moko na pesa mbon akenda Turquie kosalisa masoko
Pe na masoko basalisaka bayesaka ya chef basalisi masoko bavana po ovandi boye après ovandi boye ye eya kosala ke lisoko moko etobokaki mongo aloba muta sentiment atika Karine mpo yo oyebi Karine kolekanga ozala bata sentiment donc oyokati likaba mutu akala Karine nakoya kobeta yango asan ye moko ayeba mpo ye moko azotala ozalaka na posa koloba o posa bamona bino ke bino nde moto bolingi kokoma bino bachinois donc na vie soki bozalaki na mutu soki boboyani botalaka kaka choc wana te botalaka baparti mpe ya malamu na poto basala yango gratuit bonga aza na poto ngai nanakenda kutosala ta demande ya visa tina kendaka poto tina nabwakaka ngunda bandima mpo baya kosala ngai yango na tiri da natunaki na tiri kokata mabele 2500 libumu 2000 mpo moto oyo nyonso aza mabele minene ntango mabele minene yaa mabele teke ozoforce ozotia bacousin te mpo ngai azalaka mabele milai donc soki olongoli susu ekomi baperiode olingi oregle evimbaka soki oyo olongola soutien taka ekomaka mpona konalongola soutien nazobaye mpo osala oka kilo mapeka mpo fo ata soutien osere soutien yango yango bato babandangaki ozobata basoutien bien te soki mokongo eleki mpasi na ntango navandaka bodea nafongolaki yango na nsima kuna mpona kovandaka na mpasi te estce soki oboyani na mwasi to boyani na mobali soki bozalaki na bafoto moko ya intimité ou bozalaki na bamessage moko boye pire encore bato mosusu bakomaka meme bobetaki lisolo moko boye omonake motu bovandi na msu pendant 2 ans 5 ans ake kobimisa basekret moko boye to otongaki camarade no otongaki mama na yo ngai natalaki pa mama Jackie na bi mama Jackie ka nde moko lobi okomprena te nde bokoma na mbetu na nzimeli yo parce que nakosola na yo non namona te nakoma poto te nakosola na yo mama na nga nakomona te na bavideo Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, voilà Néné, hein? Oui. Aux en ligne? Oui, là, en direct. En direct? Oui. Na lobby, hein? Oui. Bino bat bozo lobake, Freddy, bazo sala bolingo. Freddy, tant Freddy n'est pas soir de sala bolingo, na moi, c'est que Jean Lokola, baza ba lesbienne, baromi balé. Faut pas qu'on distingue biloko. Faut pas qu'on distingue makambo. Freddy azala mobali te. Freddy azalaka mobali te. Comprendre? Ouais. Freddy Vegas azalaka mobali te, azalaka mwasi. Donc ezalaka lesbienne o bango basalaka. Freddy abimaka na baso azobimaka na mwasi eza te longo na mwasi ndenge abimaka na mobali. Ezaki lesbienne o mwasi na mwasi bazobima. Po yeba kodiférencier makambo. Ozozwa Freddy bozokoti na rang ya mibali o et pourtant que Freddy aza mobali te. Ok. Comprendre ngai? Ok, na comprendre. Donc, to bakela kwa ma Jackie azo mana lesbienne. Na lesbienne. Ok. Biso tongana bona ebita sozo mona numéro na bengi eza numéro ya Turquie. Na moni numéro ya Biso to Turquie. yamba Freddy awati ba osalise makambo nyonso wana ozomona wana. Ozompa. Oya ya baba biba vimbi se sima ya nini boy nyonso toyebi yango. So nga na ozala surpris ko boy sala ke Freddy mobali. Non du matin. Ok. Ok. Yana Dej Koussou, maman la Matisse. Je te salue, Yaya. Puis on a Laetitia Koussou. Mbote, maman la Yanis et Maïlis. Bana ngo bosse kanga a ki lesbienne munene. Ozalaka na mabele na yo moko eleki kilo soki osilisi kobota ekoki. Te. Tango na botaka, te mona salaka na ngapa na konda pona avana bota na yaka munene makasi. Ekitaka. Sikoto na komo ozonga munene parce que na utaka de 63 kg tina bota na koma na 94 kg pona zwaka ba poids ebele. Et pourtant na bota ki na salaka penza ba effort na sala walete na saka pa ba effort na kondaka.
et pourtant la tique na be fort on espérer comme on s'en passe na yesu munene ainsi bino boyo kelanga mawa awa mu Congo mzunde na yoka bato wana ba jene na lotaka ba soutien bien te na choix te sono qui passe tant nzela na fongola on otambola bon pourquoi ta soutien faut singo eza qui est pour kanga makasi au problème na ngeza soutien za mu Congo munene mabe minene donc enyoko la kanga faut ekangi soutien faut ba singa minene pour vanda au régler en bien donc ezaka penza passe tango lo ajouter mo zo regretter Péline de qui a un avis à Carrie, Nadège et Sandrine Pousse, ouais, Sandrine Pousse, ouais. Il y a Nadège, maman Matisse. Donc, dans la vie sur le cabane, na mutu, pour bozaki même na amitié. Et ça quand tu sur zaki camarade mutu, bobé bani, ok ko luka ba yini na ye, to ok ko lo makambo nyonso bolobaka, c'est pas bien. Na mokilo bat bako bangana. Batu musu bazaka na elongi ya bana malamu donc soka oye biso likambo te ye pa ko sa bongo te mais comment na ke ye ko tout le monde mabe ko leka oh biso bilonge mona ka loka ba problématique papa Freddy na ebi ke olandanga maman Jackie na ebi ke ozolandanga otika bongo maman Jackie kutu na ba botika pour maman Jackie alobi te ya non na souci ya mwana ya mobali na ye papa ya bana ye et papa Freddy eloko ozo sala eza kibo mwasi Angèle Dindanda eza kibo mwasi mobali azaka na maîtrise toyebi ke ba agitation ezaka biloko na biso basi ezaka ya mibali te vrai Joso Boswani aloba ta bloqué yo allô allô bonjour madame oui, bonjour. Bonjour. Nene, na lobby yango maja ki pe komendeni ya kelinga PD. Alobi a comprena te. Freddy azaka PD amemela ke sac. Donc nde ba koma ti ko coucher na ye moka comprena te. Mais oh nyonso ye pe kaka osambwa yo mwasi ya libala oza soi-disant na mobali ya mundele oke bimesi na mobali mosusu monte ye mopa osambwa kitoko te bédication nini yango mpo opesa bato yo mwasi ya libala obimaka na pede otambolaka na pede ale osutuki mpo komi na mbetu neta osutuka mpo ani oboya ite na nsima mpo ani okataki yango te donc okontinue no kotriche koto mobali ya mundele koto mobali aza lokwa pede mawa trop bato mosusu babe eza kisi peut-être ntango amoni ke ya komi na bafaiblesse azweli ye kisi mpo adomine mpo babima ensemble bato mosusu balobi eza bongo bato mosusu batraite yango de kisi bato batraite de atia ye na kisi Karine déjà asambwa ya sika eza te vraiment ama Jackie oyo makambo nini donc azo regrette yango Line eza kaka buzi zanga mona bengo poko ta mutu mwa komelinga aline eza kaka buzi ana makambo ya koloba donc eza pasi po oui mama Line eza busy nga mona rappeler yo oui Nénéa bonjour bonjour maman nalingi naloba boye mpona Karine nalingi naloba mpona Karine na Feli wana nyokwama na ye te Karine bato aza nde Karine aotikalaka deja Karine alingi alakisa biso su nini oyo alingi asali bese soki nini anyokwama na ye te anyokwama na ye te azwa bafilme u bavideo oyo aza nango abomba ko po akotalaka mpona kokanisaka Kari nalingai naloba bongo nalingi yo mingi bizu yaya ok bisous maman donc eza très compliqué très complexe na vie tokozanga na ekokomela biso pasi kosala motu confiance. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengia Combat Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saoté. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengia Combat Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saoté. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.